Bako, pardon. Limbisa ngai. Nayebi so vete. Likambo oyo nakokobomba ngo te. Otinda foto Espera. Nasepela na ye mpo namonaka ye aza mobali oyo abongi na nga. Tokomi kobima na Espera. C'est quoi? Non, Papa Marc. Papa Marc. Pesa. Non. Il est là. Pesa. Papa Marc. Pesa le chapeau. D'accord. Ok, ça va pas. Ok, d'accord, merci. La vanne est pas mal. C'est ça le chapeau. Pendant que moi, il faut qu'on a... Moi, tu l'as dit, ça. Comment la moitié a agi mauvais. Le tout de l'île a maltraité. Mais on a fait quand même papa. Tout le monde a quand même la place d'Angaï. Pourquoi le tout de l'île? Je l'ai mis là. Ah non. Papa Marc. Papa, je laisse. Non. Est-ce que tu vas passer tranquille? Non. Papa, tu... Espérant. Papa, Espérant. Mon fils. Mon fils. Ça va? Hein? Autant a dépassé Espérant, nga monaki mobala kei o nga la lingaka. Yango na landa ki bolingo na ngai. Mais ye yebi ki aza mwana ya mbali na ngai. Azate nga na lobi ke ake kotanga ye camarade lobi na monaki ye place boy yanga pese ki nga adresse na kende oluka mwana nga o kinga na ke oluka mbali na ngai. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali malamu avant d'être pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continue être to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de système vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Nabino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Pour
tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote balandi nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez Biso Télévision na kati émission munene o bat nyonso bazelaka na komba Bravo Jésus. Nzamba lola amona pe apambola bino ebele na yebi ke na baka chaque fois ekulusu moko me ba payen ebele po bongo la mitema. Eza Bravo Jésus. Bravo Jésus occupé confession te occupé église te, même ba kimbaniste ba olanda Bravo Jésus, même ba musulman olanda Bravo Jésus. Même bato Bouddha banda Bravo Jésus, même bato Congo central précisément Madimba bato Tata Onda banda Bravo Jésus, et puis biso moko ba chrétien biso ba kolo ya Jésus to donga émission mingi. Merci na kolo nzambe tata pour na pe maboma pesi biso pour na kolanda. Merci à vous fona ba abonné o bino bozo bakama nzamba mona bino apambola bino ainsi que na pesa encore une fois merci à notre sponsor officiel na komba notre Jésus-Christ Nazareth, vrai yaya ya kosakana te, yaya atsoko bengie téléphone na izana lobate. Merci Jésus. Merci une fois na notre président na kombo Chiki Mukadi ainsi que maman Lidi Mukadi nzamba pambola bino. Topesi merci encore une fois et pas Eliash Mosolo Dinige ainsi que Thomas Fabien, vieux Jojo Lukojina Rosangate ainsi que ma consoeur que j'aime beaucoup Clarisse Bawich Clarisse. Merci. Zamba pambola yo. Topesi ako mbote mingi na bawewa. Mikolo la wewa sa biso bien makati précisément na station ma campagne wana potokenda ki to monde ba landa biso en tout cas zamba pambola bino. Bawewa nyonso ya station ma campagne ba mbote na bino. Topesi ako une fois mbote et pas ya papa César Lufanchoni na kati ya France. Papa César Lufanchoni do moto ya longola Sony. Na euro na dollar longola son nango to pesi mbote belé ainsi que to pesi mbote pa maman Sylvie Bayonne to bo sente encore une fois maman Mami Mbunga ainsi que na papa José Nke to pesi maman ba garçon na komba Anna Kapinga Chamala maman garçon na kombo ACP Claudia Panzu to pesi mbote susu ya mingi koleka la bonne finité mon petit que j'aime beaucoup na kombo ya Nogael ainsi que Yasukande Rosanga te Zota Fatima est-ce que vous allez Yayo Yangwana merci. Je crois que chez Biso pour Bravo Jésus toujours des problèmes et des problèmes. On comprend que Bravo Jésus a piste à la solution. Mon anglais a piste à la réconciliation et je crois pour faire là qui va monde babeng Biso rapidement et ça n'en est comme elenge le lekeninga elenge moko ya moi si neto yambi appel na ye habiter. Le problème à partager en abisso pour que tout le monde puisse parce que Bravo Jésus a la solution pour solution à Bravo Jésus. Donc il n'aura pas besoin d'un plateau directement tout yambaye mbote yaya. Mbote papa. Matsepe mo mungongo hein. Matsepe mo mungongo. Boni. Naza bien te. Oza bien te. Na dimo d'un page vite tous un peu mon kimia. Comment on a maman? Comment on a José? Comment on José? Maman José. Ok, où tu es précisément? Bon, papa, pasteur, problème nanga ezake na bande ko vana na mboka na biso na Bangala. Na ndo bana mboka mama nanga yake okufa na papa nanga. Natikala na maboko ya tata mwasi mais condition nazelaki kuna ezaki biete babande konyokolanga to komatotenga penza après photo moko yaki na mboka elenge moko ya mobali ya kitoko pe balobiki azoluka mwasi ifo abala tata mwasi na biso apona kinga na kende ngamoko pe na tali mobali yango azalaki bien jeune pe na sepelaki na ye bapesi mbongo ya libala kaka le même jour bapesa mbongo ya libala kaka le même jour pe tata mwasi
akangisa biloko na ngai matisi nga na balanière na nde nayaki. Oyine na balanière. Ntango nakomi na Kisasa na libongo namoni mobali oyo batindaki na foto na mboka. Haye aye kozwanga me azalaki ye moko te. Bazalaki na papa moko boye. Nayambi mobali wana, mobali mpe ayambi ngai. Na ndenge bamemi nga ti na ndako. Nakomi mobali azwi saki na nga ake kotia na chambre. Tovandi mpe to ekomi ntango olala mobali akola na chambre mosusu nga nakoti na chambre mosusu. To na ke na chambre mosusu namoni papa wana aye. Ekola na ngai. Me na mituna ki mobali akola la kuna nga lala andeni. Na lala kaka. Nde papa wana abimaki na ngai pe abebisaki kimoseka na ngai. Ngesaki bongo tokomaki kovanda me nazalaki ka bien te. Poso na lali namona ka foto ya mbali wana. Pe mbali yango tozalaki ni ndako moko. Après moko mbali yango aye kolongwa. Alongoli ye wana totikaki ka nga na papa wana. Tovanda kana papa wana me ebande kosimba kaka te. Na ndenge nayaki kokima nakimi nalandi mobali. Unesika nakendaki tokomi obima na mbali nekokoma na zemi ko nazoyeba te awa na Kisasa naza na famille te pa mbali yango deja nakimaki en plus fe zemi eza ya ye te eza ya mwana ko yango nayepa na bino bosunga nga soki kopesa nga ide po mayele na ngai kibomoto esuki. Ok, maman Jocelyne, olobi okimaki papa? Nakimaki papa Marco. Okimaki pourquoi? Nakimaki ye po namonaki foto oyo atindelanga na mboka ezalaki nano ya ye te. Ezalaki ya mwana na ye nde Espérant. Mais ntango na ye nakomomona papa nde akomi mobali na nga. Lokwa nasepelaki nango te nga moko na makasi nalukaki mwana na ye nde tokomaki kobima na mwana. Okoma makasi ndoluka mwana ye okomande nini? Okotala mwana na chambre to sala nini poyo et puis est-ce que mwana pe accepter mbala moko ke bobo bima na ye? Kasi navandaki na solisaki ye te. Osolisaki mwana? Yo otindaka foto. Osolisaki papa to osolisaki mwana? Liboso na solisaki papa. Nde papa yebisi nga alobi ke ndenge namonaki naza mokolo mwenda tina foto na nga na mboka eza te. Yango natindaki foto ya mwana na ngai po esala lokola mobali mwana. Ok nga nde mutu nazalaki na posa na yo. Lokola namonaki nazalaki na famille te nandimaki kaka. Mais don nandimi nakomaki nde kobima na mwana ye. Okopo na mwana ye? Osona ba mwana wala kala na kata ndaku to mama meka poko spiritual beno de kanon ndeni po okoma kolinga o bima na mwana ye. Bon. Ezali ndeni ya batani. Donc papa zaka te, papa tanga ndo voyager to tikali na mwana. Biso be to tikali kosa bolingo nombale. So entre mwana na inayo mama Jocelyne na linge muninga. Nga na sepele na yeye pa sepele na nga. Oh, do ti mwana mwana ode na libongo. Do mwana imo sa kufa da bolingo pa na yo. Zale bongo. Zale bongo. Bo première fois na nombale rencontre zendeni na mwana. Première fois tant bayaka kozwanga na libongo. Te na kati da po kuta na nombale ne bolinga na kiona. Na ndako na banda kolamba na cuisine. Na sisi kolamba na yepe na servi mwana papa za akiti. Ndeza tolia ensemble bandi kolia. Nde na bandi kotuna ye mituna. Ngabi yo oza mbali na ngai oyo nga na sepelaka na ye. Na foto pe otindaki mbongo obala nga. Obali nga na ye awa okipa nga te eloko moko te. Mwana loba elo te aseki kaka. Aseki na ndenge akendaki premier jour akipa nga te akei.
na ekotika do bande kotungisanga na koma koluka ko flatter tozo solo la paix au fur et à mesure nga naza mwasi ye pa azambal aki kaka kokweya nande tolinganaki. Donc moi Jocelyne, donc malgré banda ko vivre na katanda ko wana papa na bango donc mais yo on a olinga papa to on olinga ni mwana nando linga donc malgré to dimala papa mais misne utaka photo po mobelonga na mona kizaki nde mwana donc photo donc yo ku faire ta photo na kufa ye parce que azaki muta génération na ngai. Ah ok, nani papa wana komenza nani? Papa Marco azamba papa mobimba aza jeune papa seconde mona aja papa na akope obota pe Marco ko gipe obotanga parce que moi nino naza mbali na ngasko ako obotanga. Est-ce que kuna ba village na bino supona mona pe de mukolo azo vivre na mona pe moke te non mona ngote donc idée na oya ki mingi pona idée papa Marco te me wagi na idée mingi espérant kasi na elaka espérant parce que na mona ka photo na endenga na viaka onga na sepelaka na eza espérant na sepela na Marco te. ok autre bana biso ke Marco ba déplacer qui yo comme pas Marco ndeni parce que toi Marco ba déplacer but kay bino ba na papa mais bino bulunga na papa ezaki normal tu ezaki benda zonga ou soit na mutu na moi ke lokwa ba déplacer mobile na yo c'est yo pour comment un peu stressé par rapport lokwa ba déplacer mobile na yo. Bon na mona ki Marco ndire a comprendre ki nde ayaki ko déplacer espérant autant a déplacer espérant na mona ki mobile ki o nga la lingaka yango na landa ki bolingo na ngai. Bon Marco comprendre ndeni a comprendre kaka parce que eloko ata bombi suka suki bima kaka. Est-ce que zela non maman Jocelyne pour na moza pas agité ta besoin na ta chambre yo me rappelle que tourner était papa Marco pourquoi déplacer espérant après ça que raison mon côté a sola pe na yo te ka maman bengani Marco ka abengaka espérant bongo bon ezali ndeni ye aipsa kinga ke espérant ake kotanga mengai ndenge na sola ki espérant na ki koyeba isika azalaki à travers camarade na ngai na lupangu nda yebisaki nga ke espérant aza esika boye nde nakende koluka ye namoni pe espérant nakomaki pe kokende kuna ntango namoni nakomaki na zemi nakimi na nga ndako. Ah ok donc tant papa comprendre alongo l'espérant alors camarade na yo ya lupangu dabi non espérance à telle place so camarade ngo ayiba ndenge ni po ba beto li solo yo tunaki camarade yango et c'est pas ça ndeni to camarade il peut me prendre gérer na espérant pour papa y battre ou soit et ça il me peut expliquer c'est ndeni likambo o muteba kyango te ezaka ngai na espérant na Marco mtasaki moi mkie ko comprendre mais ye yebi ki aza mwana ya mbali na ngai azate nga na lobi ke ake kotanga ye camarade lobi na mona ki ye place boy yanga pese ki nga adresse na kende oluka mwana nga ok nga na ki oluka mbali na ngai. Ah donc tant yo moni espérant donc tant on peut constater que espérant azate nde batuni yo maman espérant nde obité ake kotanga ya bita ki kotanga te donc yo va na besoin au découvrir ce que moi na neska zali moi na te mais le mobile na zali après toi vous kende après aux zemi tant on dit zemi no moni ay ko simba te kasi nakome ko banga nakome na zemi tant Marco yoka ke na zemi ya mwana na ye ezalelanga no ndeni akoki pe ko bomanga na ndako na ye yo na longa ki na kimi na ke epa mwana to na ke pa espérant to komi ko vanda mais nazaka kimia te po etungisanga yo na ye awa na émission na biso bravo Jésus bosunga ngai po nazwa solution na likambo oyo. Maman Jos papa ya question mo pona tuna yo on okende pas espérant ozo papa Marco on occupé au na chambre tant on okende bon abando occupé ngai siko qu'est-ce qui prouve que le quoi on occupé na chambre donc yo c'est-à-dire espérant équiper au kuna iskazala ki papa Marco a équipé au PA après on constater aux anazim qu'est-ce que nini yo prouver que zemo aux anango parce que
on a joué entre tata na maman. Et là, on est sali qui peut y avoir des zemi aux espérants, mais ça papa m'a côté. Maman ndi mtaiba mkolo mwana. Quand tu comme bien maman. Minaza dia na zemi. Nandu ye baba datu nandu bimanaye, na ye baba datu nandu bimanaye. Po ye moko ando za taza en voyage. Tant pe alongola ki espérant ye pa ando voyager kaka. Na pe nando tikala na ki pa mbali nanga. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que l'année histoire de maman Jocelyne n'a expliqué biso comment ne babali ça na photo. Mais muta balisa na photo en réalité. Nous avons na mutuma boîte na sima photo wana. Moi ka photo moi na muke. Système ka Facebook. Ozo maman mo robo ya mukolo maman ngo ache babilo ba chaka chako moni je metanga okota sokoli eloko mabe bini. C'est-à-dire baba simbisi maman Jocelyne eloko ya mabe o ya na besoin na ngote mais c'est-à-dire bah imposer tout ça bala que c'est par rapport il y a souffrance c'est pas tata moi si mais le permettre yandi malibala pour que aya na ye kubuta ya mobile mais akomi na libongo amoni batumi balé amoni espérant et puis amoni papa Marco ya moni ah espérant kwa za boga za jeune c'est que moi qui bolonge wana ba mongo balobaka c'est-à-dire moi biloko la muki na nzoto amoni keza ye nzokande akoko Abraham na mukolo ya kala na sima ya mwana pour que les cosala makambo mais c'est pas une espérance na parce que moi l'espérance à une génération na mais papa Marco azaba oba mukuli aza mukolo ko le kada pour botaye nda préférer que dans une espérance na qui azana papa Marco mais quand les arabes non et le bon mamaka et mana procéder ma procéder ni za zemi posem za kunkite zemi kanga liboso ako remarquer que zemi azana ngo siko azana ngo eza papa Marco te ezali espérant d'abeni soto ko sala boni après ça son numéro pour que to benga parce que moi j'ai besoin de voler secret aller ba place bolimona ezali numéro na ezali na sima publicité oyo de tozo benga ba numéro apesi biso pour que ba kota na plateau merci. na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami
alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo simba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Ok, merci beaucoup. Je crois que tu as la publicité. Nzambe yalo la mon ami papa mola vino. Tu as communiqué un mot très important. Sauf que nous sommes membres à Bravo Jésus. Chaque fin du mois, $10 on a pamba au bengi papa Cheikh Moukadi et puis au côté pour que soutenir Moussala Oyo et Kende Liboso. Tu vas tu as invité. Donc tu as benga les messages questions où y a petit papa azuelo ka papa. Donc papa espérant. Pour papa espérant, pour papa espérant, à jouer le papa. Il n'y a pas de papa espérant. Beaucoup de choses papa espérant, rapidement. Tu peux savoir comment papa espérant pour. Moi, tu papa espérant. Bonjour. Bonjour, vous allez bien. Ah, vous avez respect, hein? Vous avez place papa espérant. Papa espérant, boni. Obi na nini? Kimi na nini? Angola Nzambe. Angola Nzambe. Papa espérant, Obi Nzambe. Oui, Obi Nzambe. Ah. On va dans un plateau et bien, non? Oui, na bien. Nani? Bon. Aza moi c'est papa. Aza moi si na yo papa espérant. Aza moi si na. Tu vois quoi ça papa na makambo po. Yé moi si ça ici sur les aza mbana na ye. Papa espérant. Surtout bengi na plateau parce que bozana wana vérité mo bozana bezo sa papa na bino. Oui. Eza bongo. Togi de madame na yo. Ah madame na yo bi gande moi si na yo hein. Bien sûr. Le papa na bino abalé lui moi si. Oui, nakolo ba ki abalé linga par rapport à que erreur oyo moko asala ki outi na photo. Ah. Donc eza erreur oyo papa atindaki olati na photo na ye. Atindi photo na yo. D'autant photo komi maman Jocelyne a kweli yo. Mais quand on met ce temps on mona maman Jocelyne a ye ba kitana libongo. Yo premier regard on mona ki. Ça yo ndeni. Bon. Tant tokoma ki na libongo na papa, tant na mona ki la fille. Mais c'est sentira que abonka na yo parce que kotala ya ba génération na biso à cause de la génération pas pas donc mais sentira que pas d'arayanga pas d'arayo yo ba que moi c'est papa azala maman bien sûr mais les erreurs oyo moko papa sala ki on benga mo erreur yimo comme toi créer que erreur. OK. Papa espérant. Autre le baquet, dans la personne qui est obi nanga qui par la grâce, tout nous semble obi nanga we sambela. Est-ce que dit que Lévitique lobi que muto amoni bulumbu ya moitié à papa. Azabila kelmabe. Oui. Oui bien go. Parce que tant yogo sambela tant obi qui y a ces pelikana. Okiti muto na c'est pourquoi. Obi nanga sambela na dans la Bible. Obi ces pelikana yeye. Donc yondo monaki erreur de ça papa pour papa tinaki photo ça dit directement ba ke bato ba mona na Facebook ba linga bango te na ba WhatsApp. Oui. Oh parce que la fille a sepela ki na muto monaki na photo ba mona na photo. Oui et non que muto aye kokutana tant moni photo pe muto atindaki mbongo ya moni ke non libala na zokende mutu na akindele yeyo. Mais tant moyen subitement écoutant na mutu. Donc à cause à Adam akasi ndenge andimaki kulala pe na papa. Obi le moi bien bandela sur le bien. Abi Adam akasi ndenge andimaki kulala na papa pe butu eleki to mopetani. Donc parce que eda le kwanga ngana moni ba yelinga photo ya mwasi. Mais tant on a le mot pesika na zala qui na voyager pe.
na koti pe barrière na risquer na mai mais na komi na ngambo ngo pe bunaki kutana mutu mais na koza les tourner donc na ndingi na ngana kokoya beaucoup manga pe l'hôpital pe mutongo oh mona ki photo na ye beaucoup tene na mai oyambi epe otango yaki na mai ya yamba ki papa amen on te yeso ipo yambi na idée na yo titan bozo kene ko zo mwasi tango ba comme na libongo na idée na yo ti papa bik to zo mama na bino na idée na yo o qualifier ka ko za ba age nti yo tena yeba ki te ka ko za ba age ko benge pe mama ko benge surtout beaucoup na libongo tango to komi na libongo na moni la fille donc na ko binga ba ko za pi mon kipana denga normal et ali ko yamba tango ye mbala moko tout droit dans ce tournant ma pene yambie papa pa yesinga mama bino yowana tango moni ngamba moku aya ni tin papa mais ndenge ni no moya mbayo ono tika to kosura na ndako si tu veux qu'il na mutuka kolongwa libongo tina ndako la fille abanda ko solisa minga donc papa te atie papa côté asa ko solisa minga et puis papa pa ba azalaki ko beta ye kara po ayeba ki déjà makambo asalaki somo après to bokomi na ndako tango to komi na ndako na vipe papa yebisinga zo valise ne ko tsana chambre na vipe na kina ngoti na chambre ya papa na déposer somi na ngape tu ozip valise ko ko tsana na chambre papa intention ya ginini parce que zo mona mwana mwa mukime ba zui valise ko ko tsepa ya papa c'est là yo na mutima na yo bon directement comprendre que non moi sans yo bon pona place wana makanisi wana ezalaki te mona ke non ayambi mwasi ya papa nanga aso considérer kwa mwasi ya kwa mama ça va après bolingani après avoir kolingana papa yo remarqué bolingani elo ne sai ke lo ndako bon elo ko sala ke na lo ndako eza ke yende ayebise kinga ki papa ko suspecté tona moni ke non ko kina ko vi ko potsa elo ko mobo ya mabe pona bi papa nanga et papa nanga très bien de sala ke na lo ndako na lo ndako na la papa ke sikana ke na ke ko ta le yo ka papa ko tanga papa pa aussi maloba na ko pesa ma Josité ya ki otanga de na ki bon na ki na pe musika te ko to fanda na lemba kitaki ka muke na ngaba fanda ki ko botana na bolingo bien bolingo ya transport mo kaka place ko fanda au moins maman au fandi bopo moni José na ko tolo na kati ndako donc na zalaki étonné tant na mona ki akotaki na ndako tango makati ayembala mobu koti ni pe oyebi awa ndenge ni ono ngana za mwasi azana bandenge nyonso na koki koyebi atuni plus de 3 fois puis tant na eko tuna e ono papa bino voyage ono aki voyage ki aso ki no sala soki une semaine anda te a continuer ki makamno nini donc moi ngamba ile sous congé pour connaître na ndako moko bono sala ya koyiba parce que ayi pena na ndako. OK, merci beaucoup. Je crois Bolbaki boni bobi sa papa na bino vous confirmer papa na bino hein eza bongo eza bongo ah moi je sais boli oyo na bolingo penza nani e kana eza bongo en tout cas vous confirmer pena bolingo na bino atika mino kimia et pas y ba place oyo zali parce que tisco papa na luka a papa mobile no zo luka yo mona yote Marco obenye Marco a luka mona te atika po yote pa na yo parce que zo luka e atika lipe ko yebiska na zate ya papa ebita benga pete pa tout na so mama na atiki pete o solo to solara po yebisa kinga ke tango zo voyage akutaki ete na ndako yebisa ke na ba effort na ngape na salle effort na luka e atuna ki soki ba bebana ki yebisa ngono to bebana ki na tika ki bien de na yebisa ke bon na salle effort ke na luka e ina sima na tikala ko yebisa no kama ozo nga yebisa kinga no akukalifi ko zonga te ito na moni bongo bon vérité ezaka ke ngape na lingaka ye la vérité za ngwana tant na moni ke so suka tant papa ye amoni ke ye azana ndako te na tuno ke oyo répondre na place papa tsaka ko benga peut être tuno est-ce que maman no aza problème na ngana ngwana otanga benga ke explique geni na yebisa ke
Non, sinon tout se rappelle ni naïe, ni sur WhatsApp à connecté. Donc on appelle la moniette. Ok, merci. Donc vous saluez pour papa ya. Ok, merci beaucoup. Je crois tout bon ça rapidement. Toujours bien la troisième invité. Donc papa Oyabota Marco, Oyabota Espérant plutôt. Papa Marco Zokota. Et vous avez la chaud, hein? Toi on a choisi. Le quoi a besoin de sa papa vérité. Vous êtes obligé à bien papa côté dans le plateau. Donc papa côté dans le plateau. Pour que bango moi sina mobali ba sa papa vérité ce qu'on a évité ça problème parce que la fille avait un azem mwana un azem espérant mais mbongo ya d'autres ils ont dit mbongo ya papa mais photo que photo espérant c'est très compliqué hein? Donc na moi ya le mo te bateau ba la keno asi mobali ça représenter ya dans la photo au moins de les gars photo que il mbongo ya papa. Ok. Papa Marco, rapidement à Kota. Tu as besoin de Kota rapidement. Oh. Papa Marco. Papa Marco. Beauté. Papa Marco. Papa Marco. Oui. C'est ça non beauté. C'est non papa. Comment on a habité sur lui? Maman. Non. Papa Marco. Papa. Pardon. Nous sommes au Bengio. Si, mais on va la monnaie, ça m'a comme sous. Nous avons un problème sérieux. Nous avons un bon. Nous vivons dans un je sais. Marco. On fait, on fait retrouver comment? Hein? C'est là, non. Nous avons tout là, ce qu'on répond, on a bien été. Papa. Il y a un problème dans la famille. Une famille, la bilan. Papa Marco. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa Marco. Papa, ce qui un tout petit doit comprendre. Non, c'est qui? Non. Même la monnaie, mon fils, ça se retrouve comment? D'accord. Na jusqu'au fan. Et ça, complicité ou comment? Complicité, ça tout. J'en ai place au fan. Papa Marco. L'arme des crocodiles, on donne la nuit. Hein? Kasi yango na biboye. Ce que bien radio parce que mutona ko lukabunga ki il est au fanda. Moi ça le pays azole là. Parce que yo na ko lukaye. Yango ma petit so numéro poto benga yo de couple to azali. Donc on se fanda pas mal. Est-ce que c'est bien tout le monde a une tabunga ki? C'est pas l'idée. Pour faire tout ça yango biso na espérant. Le to sali yango poto mon aïe. On se peut tout cette idée. Après tout, la condition, la cause, c'est peut-être au sali toute une semaine au Lukaï, mais au sali quand même effort. Nana moi, on a espérant. C'est bon, papa. C'est merci beaucoup. Fandagas. Oui, Fandapuna. Merci. Nous, on a évité. Et dans Gambou, Papa Marco. Hein? Papa Marco. Vous avez dépassé. Pas yo qui cherche ça. Nous, on fait grâce à moi. Papa Marco. Papa Marco. Oui, papa. C'est bon. C'est bon. Soto solo makambo obengela kingai. D'accord. Babi bazala nanu wana. Non. Sécurité et denga ça non wana il faut na yeba nanu atende ki wa excusez-la. Papa Marco. Oluki Jocelyne Botiti aux UET. Ça fait une semaine et demie au Mouni Jocelyne. Où tu vois, je coûte Ndako Moutazate. Et ça, c'est ça, papa. Voilà. Hein? Vous appelez l'inquiétude de Belé, parce que vous êtes en Mboka, aïe, donc ça dit, au fond, il y a un problème de Belé. Et on a une question. Quand vous Mouni Jocelyne, on sait pas tout ce que c'est. Papa, na osepela comment mais la personne a situé à Doumani Nanda mais quand même il est retrouvé à il y a retrouvé on a vu que non Bisso chez Bisso donc Sali
eza mosala na biso pour ke toluka moto abungaki na mwana na yo nde tosali te to depuis totia ye awa ndenge omoni ye wana soki omoni ye te yo tuna ndenge ayi te. Bon, c'est bon, papa. À combien on dit? Voilà, merci beaucoup. Papa Marf, elle a ma caméra très très important. Oh, maman Jocelyne, on a bien maman. Oh, il faut ailler bisayo. Mais avant, on avait besoin de s'embêter. Mais oui, toi quand même chrétien. Bien sûr, mais papa, nana tout na question moko pour limbisi nana. Yo benga kinga awa, on a yé. Bon, yo benga kinga par rapport, il y a une explication kinga, c'est notre conception, il y a une mission. Au solo la nanga par rapport, il y a papa, une famille, comment, et ça là. Mais ça là qui a monté, oh, il y a une la téléphone, et ça qui est pas le problème, il y a Jocelyne. Pourquoi bon, bien sûr, ce qui est problème, il y a un mot. D'accord, il y a un mot, et quand on s'allie comme bon, derrière ton aboulaki, derrière ton monde en place, il te va bon s'allier, il y a un mot. Maman, et là, vous avez tenu, est-ce que vous avez traité? Oui, de prier. Ce qui est très important. L'envie est aux années qui Saint-Esprit au contrôle. Bon, tu yo kalikami oyoyo, yaya a le belaniso. Si c'est possible. C'est bon, papa. Merci. Si, Seigneur de grâce, nous nous allons nous sangisaka. Tema abatu. Nous avons besoin de temps sangisa mitema abatu. Na komba Jésus. Amen. Bon, makambo zani. Okoza la prière yoka makambo. Naza kunde souci na ngai yango wana. Donc ngai nazo zelande na yoka. Loba makambo oyo ebisenga téléphone ezali susu te, ezande ya donc pour naza pe na problème mususu ande oyo ya wana. On est allé binoter. Mais le coup de premier problème on doit tout sanga ezande bango bato batungi senga. Bango kute bemiye. Alors je sais pas, à complicité na comprendre te même les salles que moi se retrouve à Bino Mbale Sikamoro. En plus, mon salle est logo faut moi sanga. Bon le bas. Non non non. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maman Jos. Papa. Vous avez besoin de ça. Papa Marc. Vérité. Toko Kimakinda. Je vois Papa Marc Wazalia. Papa Marc, s'il te plaît. Vous avez quand même un grand cœur et vous yoka. Maman, je sais. Moni. Pas chrétien, yokai. Bako, pardon. Limbisa ngai. Ena yebiso vete. Ulikam ono koko bombango te. Yango nayaki awa. Na bravo Jésus, oluka solution. Marco, tangu yo tina foto na mboka obalanga otinda foto yespera nasepela na ye mpo namonaka ye aza mobali oyo abongi na nga tangu nayaki Zana nini yo zelai Papa Marc. C'est bon. Il a une photo. Quand on monte la photo, elle s'appelle d'abord la moto et la photo. On a yaka na yamba n'espera, na yamba yote. On a comme la naku. Espera ne mutachaka. Binamba na ngana chambre. Après na koma omona yo. La vérité, c'est pas là, na oti. On ne sait pas là, n'espère. Hein? Yamana. Tokoma ki komimande.
Comment qu'on espérant? Papa. C'est non, Papa Marc. Nabi, il fallait qu'il chose là. Chapeau. Chapeau. Donne ça. Fais ça. Non. Il est là. Fais ça. S'il vous plaît. Papa Marc. Fais ça, le chapeau. D'accord. Ok, ça va pas. Ok, d'accord, merci. La femme, c'est ça, le chapeau. Papa Marco, non, s'il te plaît, vous jeter. Il me dit que oui. Pardon. Fais ça, le chapeau. Papa Marco. Fais ça, le chapeau. Papa Marco. Chapeau. Chapeau, Marco. C'est bon. Non, d'abord, grande personnalité. Parce que Rose a quand même un monde maîtrise. C'est bon. Merci beaucoup. Fanda. Non, oui. Fanda. Bon, je le réserve parce que bloc a battu ça, ouais. C'est pour cela na réserve. D'accord. Tout le monde, les amis, bébé, c'est trop cher. Voilà, ok. Ça, vous avez des ordres, mais il faut, mon mec, il peut comprendre. Non, je vais comprendre. Mais ça même à comme un souka. C'est bon. Ok. Tu peux continuer. Merci beaucoup. Non, s'il te plaît. Tika. Maloba après, tu vois, yo peux oloba. Parce que, bobi mba ibo maloba faut loba. Ok, après. On a comme bon espérant. Espérant peut admengai. Oh, ton anu mon la terre. Tout ça qui n'espérant. Papa! Pendant que moi je fous, on a. Moi, tu l'as dit, tu cherches ça. C'est par rapport à ce qui fait pour ça, que tout ça, n'a souvent dit ma casse. Mais moi, par rapport à ce que moi, on a mon pied. Moi, je suis à des opus à des scènes à la fin, tout le monde, peut pas mettre un peu comme Mayon n'a pas besoin soit disant sur une ligne qui voulait. Hein? N'a qui la télé que non, ce qui me va expliquer à voir. Je peux pas expliquer, yo. N'a ni ça, le moment n'a pas la monnaie que l'on peut faire la pension d'ailleurs. N'a ni que l'on vient voir la même côte. Moi, n'a pas tout le monde, n'a expliqué. Mais il faut comprendre, à un moment comme ça, moi, quand elle est possible de la famille, c'est un gars. Mais moi, la solo là, c'est bon. Maintenant, pour maman, là, que moi, tout ça, bon. Et ça, le problème, il y a un problème, surtout dans la TVT. Ok. Il y a un moment, c'est décidé que papa, il a la poste, là, s'est déplacé. Là, s'est déplacé pour se concentrer dans les études. Mais j'ai accepté. Il a entendu. Il a dit qu'il a dit. Il a déplacé les messages pour voyager. Il a dit qu'il a parti, il a dit qu'il a il a salle qui. Le sous il a maltraité. Il a quand même papa. Comment ça quand même la place d'Angaï? Pourquoi le Républicain? La maladie. La paix à mort d'Angaï. Moi, je dis les amis photos d'Angaï. Je dis ça pour la mesure d'Angaï. Je ne sais pas encore. Mon Dieu, ils ont me pété en maîtrise. Pardon, papa, personne n'a maîtrise. Il y a d'autres choses. La ligne optique a dévoilé. La ligne prenant. Bon, c'est bon. Ok. C'est bon. D'accord. Marco, pardon. Osanga mabete pardon na lingana ngespera. Tala. Non. Apiti. Loba. Nasa zemi na ye. Ah non. Papa, c'est là, pardon. Papa Marc. Papa Marc. Papa Marc. Papa, ok, je laisse.
Est-ce que tu peux passer tranquille? Non. Papa, Espérant. Papa, Espérant. Mon fils. Ça va? Hein? Papa Mar. Non, Papa Mar. D'abord, état aux années peut-être. État nini. Non. Voilà, yo. Papa Mar. Non, Papa Mar. Papa, si vous êtes ça m'a remonté ça. Yo, c'est ça l'émission à Batou. Yo, c'est pas mon planète. Yo, Papa Mar. Nga, na baleli au moisi. Donc là, quoi, net il a la pression moisi. Donc yo, au pèse l'inga izemi. Hein? Non, merci. Kanga data lelo. Yoka niye makamna oloba. Pasisi. Ese le koko. Ebe fana ki na papa botier. C'est normal parce que Nana yo te partager moi si moko c'est ça. Manda na yo. Bon. Manda no azoloba. Manda yo kanai. Ça le moutou na yo. Vous dépensez beaucoup pour na yo. Maman na yo. Maman na yo. Moi je fais tout. Yo, la nuit, on a couvert presque un mois. Je fais le temps pour nous à la mission. Mais c'est que la moine en Haïti. Hein? C'est comme la moi, je dis à quel pouvoir. Parce que dans la mort, c'est toujours la brassard qui a qui nous a pas pour regarder parce que ça m'a qui là. Mais si je pouvais là il des conseils là on ça la coûte même pas. On a protégé. Attendez-nous. Ah. On parle. Papa. Non, merci. Natsigilino. Espérant à partir d'aujourd'hui. Kangala tu as le nom de Misayo. Non. Papa, Edengaï. Edengaï ma maîtrise. Ok. N'a préféré Nazala Wate. Les bêtises. Les humiliations en plus na télé. Exposé Yabi, Nda. Hein? Na batutu on a Ndenga ba humilier là. Bapi d'ailleurs la balabala c'est mort. Mais il y a laquelle moi na yo ba ko. Abimi na aussi na yo. Non tellement il va déjà mal, c'est ça. Mais ici, le coup ne sont pas ni. On doit s'amener par là. Non. Parce que mon intention est comme sous forme le coup c'est le moment belle Nicolas mon. Et là on est remis Sengo. Attendez Sengo. Merci. Espérant. Natiki on a mon signe. Jocelyne. Marco. Fatou. Papa Marco. Oyebi on a sala. Oyebi on a lobaka, oyebi on a la prometaka yo. Ezaka ki na Nzambe. Nzambe mutasa no ba sali na kamuyu ko ko maboyi. Mais excellent. Oyeba ba tetine na pesa kombo wana. Ngamu tunapesa kayo. Eza oyo ngai moko. Na lobaka na Nzambe pona kombo wana. Eza compliqué pa na yo. Et ngamu moko papa na retirer kombo wana. Mosala comment on a la pesa yo. Maintenant je joue devant Dieu. Attendez papa na yo. Pas mal. Pas mal. Yo qu'on a liboso na vie na yo. Pas mal. On verra. Pas mal. Sika. Pardon.
Je respecte beaucoup. Pendant tout ça, on a respecté, on s'est calmé. Mais, tu reviens un jour. On verra. Maman Jocelyne. Papa. Papa Espérant. Zonga boye. Zonga non. Zonga c'est bon. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.